Vwama et sa valeur na mongamba po Kongo itongama Vivine Moleka téléspectateurs, vous qui nous suivez dans les mondes entiers, partout, à travers vos téléphones, vos ordinateurs, vos télévisions, vous qui nous suivez et toutes les personnes qui s'abonnent sur notre chaîne YouTube Marinon Zebo TV. Merci parce que vous avez benga biso, merci parce que vous avez contacté biso, merci parce que vous avez pesa biso ba conseil, ezo sala biso malamu pe ezo sala keto sala sou sala malamu. Ezo baksa sou maele ba inspiration. Merci beaucoup à notre conseiller privé personnel. Ba bien ngane di bangate merci na yo. Chaque fois ozo baksa un plus pe ezo sala bien to akana makambo sika. Changement de mentalité. Changement de mentalité est concerné nga et concerné you aux Olanda biso. Oyo vandaka na République démocratique du Congo. Nous sommes pour ça ba Congolais nyonso o ba vandaka dans le monde entier pe lokola. Tu vas changer ma mentalité na biso. Tu vois à chaque fois tu vas na ba sujet suka, il y a sur le changement des mentalités parce que na mboka na biso Congo et belé ya biloko zo senga ke to changer ba mentalité na biso. Et belé ya makambo zo le kana mboka na biso senga yo na ngai to changer ba mentalité na biso. To mona musika vie de loin. Vie de loin tête mais vie de loin to mona ka o ezo ya lobby parce que lobby ya les lobby ba bongisa kango lelo. Pour na mokolelo pour na tokende mulaite tokoloba sur la méritocratie. La méritocratie. La méritocratie est vraiment coexisté dans la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens bazo mérité parce que méritocratie ce que to lobi to loba la définition courte et l'inkolobaka digne muto aza digne pe muto azo mérité digne muto aza digne et belé bozolanda biso. Est-ce que musala wana ozosala? Est-ce que oza digne ya kozala na musala wana? Est-ce que oza digne ya ko travailler esika wana? Est-ce que oza digne ya kozala pasteur esika wana? Est-ce que oza digne ya kozala chef esika batie wana? Est-ce que ozwi yango penza o méritango par rapport à musala osalaka to o méritango pour sala keloko moko quelconque? Parce que ebele na misala na biso ya lelo tozomona ite méritocratie na Congo eza mwa pasi. Et belé au rana comment qui passe parce que nous connaissons aza directeur. Na comment qui passe parce que papa nangai aza directeur. Le cas papa nangai aza directeur, nga pe nazo mériter na la carte directeur na kiniko sa pe na musana parce que papa bronchenga mérite ezali susute. Tout ce monde lelo même ba député ba outé qui ko postule en 2019. Tout monde qui est belé au monde a supplié na mwana na ye. Tant ko koma député, moi comme ministre, moi na alandi a commis député. Ye à mati niveau, wana landa ki na sima a place wana donc batu bazo linga te ko faire mériter batu baza batangi mingi batu bazo mériter ko za na place wana ebele bazo mériter te voire même comme na ba église lokola nga na zawana na benda ndeko na nga za na caisse na benda ndeko na nga pona confiance azala pene soki nga na zate na ndeko na nga na te même na l'église na tika mwana na ngai parce que lelo yo mokile baby soki ngai na longwe na lembi soit na kufi mwana nga tika ko remplacer nga na bananja ko bongisa nzela mwana ngai asa makasi aya ko vanda place wana la méritocratie. Crois-tu que bato ba entoura ko bato maele bazate batu bako ko remplacer au bazate yo oza place wana mais ozo raisonner que on va faire remplacer mwana na yo yo pe bako remplacer lokola omona oza pe na ba idée ya mabe tango bako remplacer au place wana okomi ko longolo komi ko luka chute ya muto a remplacer ki wana la méritocratie le toujours le bel la méritocratie. Beaucoup de femmes là je dis ça nazo valé ba monter beaucoup de femmes bazana ba misala eza misala mérité te
ebele ba mérité oui batangaki bakoti basali bani ba demande bazui bango ebele eza méritocratie. Je vais parler de moi pour expliquer bino méritocratie na Congo eza moi pasi soit au CD sexe soit au pesi mbongo o kaka bazo luka ba engager batukuna baluka moi $100 bazo luka ba engager batukuna luka moi $200 avant ba kotisa yo à part maïlo zanango mais bazo linga kaka opesa quelque chose. Aujourd'hui on ne parle pas de la corruption mais on parle de la méritocratie. Ngai ezaki tomoko boye na musala moko quelconque na boko tanga kombo ya musala wana de peur que ena bomba kaka musala moko na bande kotanga na IEC ba ici photo que ça la stage professionnel na entreprise moko quelconque entreprise on va pona ki biso te mais biso moto pona ki to kotisa ba demande kuna to kenda ki to kotisi ba nini ya stage to koti ba être stage ba ndimi biso to ça stage tellement que tant où tu travailles qui bien tu travailles qui très bien d'ailleurs et puis bah après ça qui biso baza qui peut na posa ba fille ba travailler nesika on a ba engager quelques filles ba lobi na biso que loko to posa to engager bino boza na kati bosa la ba demande na bino ya nini pour pas ko engager bino papa to sala qui ba demande au kotisa qui et comment qui na suka il faut coucher avec le chef qui était là le directeur qui était là il faut coucher avec lui parce que yenda tikala ki na signature asuka basi biso ke soki au sololi na yesimbi nde okomona ki engagement ko ya tellement que ngana boyaki na bisi bango ke ici je suis venu travailler na yete pona céder sexe na yete pona céder nzoto na nga pona zo musala. Aujourd'hui je suis dans le chômage après un temps je passe ba fio tozaki na bango bazoki bango na musala na comprendre que ils ont cédé, moi je n'avais pas cédé, c'est pourquoi je suis à la maison. Méritocratie exatée. Beaucoup de femmes, baza ba secrétaire, wana oloba je ne crache pas des mots, et ça baza ba secrétaire, bazo mérité poste wana te. Et ben là au monde soki moi si moko boy aye koluka chef wana te mo yazali kangwa chef wana commencer les bazwa ko koti ça a été parce que zo banga que o wana akoya ko botola e mobali. Méritocratie na Congo exatée. Voire même dans les églises. C'est wana zaka pene pasteur c'est wana alingi kochila batu ba po de bana po ba glisser alingi te batu ba leka. La méritocratie exatée yaya to linga to zongi sa méritocratie changement de mentalité na zuye poza ndeko na ngate na engagé poza leki na ngate na engagé parce que na moniki aza compétent na musala wana azo mérité il faut à travailler place wana parce que azo travailler bien aza mayele azo mérité poste wana faut na engagé ye méritocratie c'est ça le changement de mentalité ceux qui aux une de konante aux une mutu soit au travail na yo mutu wana a mérité c'était mutu azana ezoba au moins même musala na ezosenga un économiste bozui mutu oyo asala droit boche place wana musala ekufaka te kuyango makambo ebele na Congo ezobeba bozui mutu aza ministre par exemple na pesi par exemple ministre à santé bozui mutu asala droit boche place wana mais mutu asala médecine botiki parce que azo mérité parce que aza muswati mutu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Au commande mutu moko boy azu poste par exemple to pesi exemple azu comme directeur ya entreprise moko songolo pakala ya soki aza mungala bangala nyonso oba utaki na mboka kuna muso bande osala na eto poisson ndaki seki ne pêcheur atanga ne kutu te ata notion en classe o ayebité mais tellement ndeko na e grand frère na comme directeur yepe aza obligé grand frère na bi face à la kaka na cabinet wana mais azo mérité te muso ba opesa ye mutu mususu mutu azo salango mais ya so lia mbongo ebele na kina na entreprise moko de la place parce que ça que musala obso c'est l'équipe makasi mais bawo batona baza be étranger le corps baza be étranger basina ba content na bango eza légal ya malamu baso futa bango mbongo ebele ko le kabiso mais biso nde batozo souffrir pona kosala musala wana bato bazo souffrir na kosala musala bazo gagner mbongo malamu te tandis que bato bazo souffrir te bango nde bazo gagner mbongo malamu tozo tia l'homme qu'il faut à la place qu'il faut te par exemple na baki que docteur aujourd'hui ministère ya santé par exemple bozui médecin boté place wana ya médecin ayi makambo santé bozui na ministère ya justice bozui par exemple un économiste boté place wana papa mutu na économiste ayebi poste wana
bozwi mutu par exemple na Congo na pesaka exemple mboka na biso Congo ekoza na mutu mususu ayebi makambo ya Congo te mais aza un étranger bozwi botie na poste wana bato est-ce que bato bazaka na Congo bazaka mayele te est-ce que bato bazana contrat wana baza mayele te kaka mutu akouta musika nde mutu ako travailler bien mutu akouta yo nde mutu akoyeba ko travailler bien ou bien ozwi bandeko to bote soki ndeko no aza mayele ça se comprend et qu'il mérite ces postes là c'est bon mais soki entourage ne opesa na bato bazo mériter o baza mayele pourquoi pas kozwa bango lio kezwa ndeko no aza mayele te azo mériter te mais il gagne beaucoup d'argent bato bongo pas rouler carrosse aza bien aza kitoko makako mais azo mérité poste wanate bien aimé na lingi biso nyos dans le monde entier to changer ba mentalité na biso to ko changer ba mentalité na biso na ba comportement na biso ngai na yo to so mérité changement mboka na biso pour kende liboso et c'est ngai na yo to changer merci nous sommes dans le monde entier aujourd'hui on a parlé de la méritocratie na mboka na biso Congo changeons nos mentalités par rapport à nos comportements to changer yo nanga check.